Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Maman Coco Mbote bande robota la yo otobungisa wazali bongo mobali na yo un mot surtout plus na bafan ya Coco nyo sobata na yo. bon nakolo baka ke Bible bina ba circonstance nyonso tokumisa Nzambe bika Nzambe azwa lokumu pasteur pas ezaka ya koperdre mutu surtout ke ya kotika bana ba orphelin vraiment passion na ndi yango ezali c'est ça. Merci. Un bon souvenir de garder pour la papa Zanine. Pour vous avoir ressuscité les lots. Bon. Mutu azaka na malamu mutu pazaka na mabe na ye. Mutu ndakolo bakena mukili mnosto azaka na malamu. Asa apela mabe. Pour le moment azana eloko robate to vandaki to bota ibana 5 to salaki foyer bon. Nde mambwa etambola nde mamsu ezaka soki esimbi to esimbi te bon ndenge etambolaki esengaki ezala ndenge ezalelaki wana lelo vraiment na bongwama ete mpona koloba ndeti bamakambo nyonso to wana nayebi te souvenir ezaki po tovandaki 2 jours 3 jours te. Est-ce que là on juste le bama na kombo na yo le batala bande ko na apaiser bango adoucir bango mamuke oyo le bama na kombo na yo mama na biso bon oyo le bama na kombo na nga nga na kolobaka ke Bible obiba loba mabe pona yo e ba kotono mabe wana te. Amen. Nzambe mutu ajetifiaka batu batu bakoloba na bango mais so nga na ona ebika o balobi za bongo te bon esangilo te c'est ça. Na ebike baloba loba ndenge lobi wana mais pona nga so na ebi na nga na zana o baloba soki na za innocente c'est le tata so pe na ebike na eza bongo te. Donc échanger le côté non moi natika Nzamba justifienga. Merci beaucoup. Tobote bana 5 mibale bakufa misatu nde bazali. Combien de filles, combien de garçons? Fille moko na 2 garçons o batikala. Merci beaucoup. La fille. Merci. Tiens. Un mot par rapport à la mort et à Papa Nabino. Tout d'abord, je vais rendre grâce à Dieu parce que c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie dans sa vie. Bien qu'il a beaucoup souffert avec sa maladie, on est entré à l'hôpital plusieurs fois, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, à 1h, papa est décédé, il nous a laissés. Donc nous rendrons grâce à Dieu pour cela. Parce que c'est une triste nouvelle, c'est vraiment douloureuse. C'est difficile à digérer cette douleur. C'est vraiment difficile. Et je veux juste dire à ces personnes-là qui sont fans des papas de pouvoir partager cette douleur avec nous parce que nous seuls, nous ne pouvons rien faire. Nous seuls, nous ne pouvons pas vraiment tenir face à cette situation. Soyez là derrière nous pour nous soutenir et c'est là Dieu se souviendra aussi de vous. Il n'y a pas vraiment trop à dire pour cela et c'est un peu ça. Merci beaucoup. Votre numéro de téléphone? Je n'ai pas de téléphone pour le moment. Alors de votre papa ou bien maman comme ça, 085 57 37 546. Encore 085 57 37 546. Merci. Comment on a Joël? Joël. Lucas Schmatz. Moi à Kokoyoko. Za quantième? Moi à Liboso. Moi à Liboso. Ok. Toujours un message, papa Tigibiso. On a évité moi historique qui est par rapport à maladie à papa. Koloba
za makasi okoza mwana liboso donc foza makasi yo moto okalme bandeko na yo yo motu onyokami na papa yo moto mati na papa moto okiti na papa napesika nzambe merci nasali mokano na te papa kobanda omunga bungia ta 1 mois 3 semaines monana te akutana na bariske ya ndenge na ndenge bakufa te papa kutu bato batia epine banya batumba papa kufa te babonga kenda bakufa te tamona hopital bakufa te na akufa na kati ya ndako akufa na ndako kati ya ndako eloko nini esalaki akufa mwa réussite fièvre esalaki eto kaka eta na ye wana kaitana ya wana ameliji asomeleji ake akotala likolalaka alali akokembi nyonso donc amelaki ji akotala na kolala la moke pesi amome pesi jana omone metinda mepesi kameli ji esili mo atelemi akotaki elanga kutu journe mobimba boyo obima libanda nasokoleka na kati ya ndako Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.